na yo bakame bandi ya Jibakeba Jibakeba azamwa sobotine mwana oza singe kangyo na kingo lukozwa solution papa c'est là ba loba te omoni na loba ko loba te awana ko saka vie balo ko loba balo sa nini balo papa chéri omoni ko loba balo loba te balo okoloba ti vifa loba ko mwana zana kati omoni asanda sana loba loba na atolo bino te bana bazati oyo ngana yoki mwana sali pas e pa nenea liwa biso bona ni direka nenea te wandi te mina ni direka nenea yoki mwana ntuka alobike babanda kotie misapina aja 11 ma biso na te yemo kazolo ba on te bi papa chéri loko yo ba okoloba te mais touro papa chéri s'il te plaît okoloba te ya koloba Koloba, iya koloba, isa mama mwana yi. Akoloba. Emiswa shadagi fechana alobite abanga ebiso. Abanga ebiso seke yondo banga pone ba. Emiswa shadagi. Na yo bakame bandi ya Jibakeba Jibakeba azamwa sobotine mwana oza singe kangyo na kingo lukozwa solution papa c'est là ba loba te omoni na loba ko loba te awana ko saka vie balo ko loba balo sa nini balo papa chéri omoni ko loba balo okoloba ti vifa loba ko mwana zana kati omoni asanda sana loba loba na atolo bino te bana bazati oyo ngana yoki mwana sali pas e pa nenea liwa biso bona ni direka nenea te wandi te mina ni direka nenea yoki mwana ntuka alobike babanda kotie misapina aja 11 biso na te yemo kazolo ba on te bi papa chéri loko yo ba okoloba te mais touro papa chéri s'il te plaît okoloba te ya koloba Koloba iya koloba isa mama mwana yi akoloba emiswa shadagi fechana alobite abanga ebiso seke yondo banga pone ba emiswa shadagi ngana zaki wana ba mama lile momba zaki bandoko momba zalaki mwalo baloba makamususu ezaki te mais ona yoki bolu kisape nenea kobokomi njora yo kosele kombata ezaka kanjora ezanga te bo mona ta sa kuna zolo bakombona abi batika nzura vanda yazana bakanda na ye azana kanda na ebisolo ko mboto sombo abi azana rage ana rage na epenza lelo awa o tozala na katikati on peut bien parler mais tozala na katikati parce que nde na fandi awa je connais cette histoire ndenge banda ndenge mwana wana aya ayebi ngana ofana beau rêve na pauvre papa presse ndenge aya na se ya nzete ofai na njora motia mabe si tokotango de John tokotango etika nona loba na ye na olepetu njora motia mabe makasi oteka babe mpona $500 na ketch ya zenoti okenda Angola kosani yo bini Angola 3 jours chokola kufi kaka yo omema mwana wana na wenge BCBG pour combattre mwana ya mama na yo bibi ndako oyo lalaka jibe atia mbongo katikati ya na mbongo wana na 0 moi j'étais là ezangaka $5,000 à cette époque papa chéri ya na mbongo wana na 0 osomba le par yaya ma asali yo nini njoka motema mabe okenda ngo ti wapi
ndako oyo vanda kobeta katolo jiba chambo katikati njora omonde linete fundio omoni mabe ebota akusu bolamu ebota bolamu so koni ndunda oliaka ndunda omoni ba mabe onyoso yo salaka na samuri ndenge natindela vote tia na raison na kena makala popesa constitution sali ki semaine ba poignardinga oyebi makambo sana na Paris so nazaka expliquer mosambu sangai njora omoni makambo susu basala yango ti tofinga na makambo ya ba musicien tofinga na makambo ya ba musique il y a un enfant au milieu de tout ça maman comme yo za motema mabe mutu pona yo za importance te yo no baka ngana to kena pa muta mon fleuri to zo ambongo na Paris mensonge yo si comme muta mon fleuri a foutu yo combien combattre papa chéri ba foutu yo combien yo za na être victime OK ko sani po muta foutu yo yé parce que Junior Piana wanga kiye c'est un compte à rendre on t'a payé combien on détruit muta pesa le sika ko lala otema mabe omoni ngo lia babia o vivre bien te po ya musique po na babia ngalo bango teka babia na $500 na kete ya zenoti yo lobi yo saka na victime siko muta mon frère futi yo combien pour combattre muto atangelo 5000 nga na yebi bibi na okosa te oyebi mama na zo bela bonda ko futela ba oteka le point pour traiter maman wana mwana mobali wana muba ela umbo na 0 njora opesa ozo le pang ba futi yo combien pour détruire il y a un enfant au milieu de tout ça wali ke mwana za na katikati wana tangu yo bengi mwana na muto yo benga yo sala émission ayabi ke za na katikati makambo. Pourquoi vous faites des choses oyo yango po linga mwana il faut yanga baba tumusu basumba bana nga bota bana c'est ça batumusu basumba bana parce que sumbeza ngo naturel maman ya boti mwana papa ya mwana na nga na ko exposer en aucun cas atabo piengani non sala ngote parce que mon enfant est au milieu de tout ça ya maman il m'a comme ça peut ça nga somo. Il fallait ça dans l'actualité. Roi, il est l'homme des 3 reines, avant conquitté. Pas fouteur, bande de vauriens. Fallait mettre 3 reines dans ma camo et ça, ma table après 100 ans. Fallait les repas pour conquiter. La minute aux choses, il y a quelqu'un qui a mis aussi l'actualité. Mais, monsieur Kezongi. Conférence Kezongi. Bapesi bino poto ya ofele ya ona lobaka na ina mukona matana bina pio moko na répéter ango eloko fallait ça na mboka o il fallait na minute actualité kanga maka apoye ndeto zaka wala l'homme de 3 reines parce que ça eloko ça et comme ça après combien d'années mais tala boye na kilo bandoki tande boye na kilo moi kilo na mino makabo di makeno dinete ko funda. Oh, Dieu est juste. Moi, Nawana, afin de faire pas naïti, elle se plaint de quoi? Babana ko pesa imbo, ya banda to makamba jide, to makamba wera, to makamba ya blaze mula, to makamba batunyon soto yoka angu, ba tombe la so soluti. Babana ko pesa mo atang sama mwana te. Mo no so na pesa atang sama mwana. On ba lingala. Tika mwana pa koko, lelo so lobi na mwana wana. Otali mwana wana, elle est digne d'être l'enfant de Jésus. Bon, moi, l'enfant de pas, tu te plains de quoi? Maman, elle a se plaindre d'abandonner moi na ye. Ils allaient que non, oh, bah, sous là, il y a moi. Papa, ça fait l'eau. Nous qui famille à bas de la sous là, on a bana. Papa, ça en est l'eau. Tu ne sais pas rien. Na se plaignant, tu n'as pas d'internet. Bah, finga papa abisso, bah, finga maman abisso. Na yaka na fanda. Ba danseuse boni. On va botter ici, bah, on a qui chasse ça. Après ça, on va l'autre. On va se plaigner à terre. La somme est le pango. Il connaît un mot. Aux hommes, c'est là-bas, au moins, il connaît un mot. Bah, la moi.
eloko na olo ba parents boyoka osombeli mwasi lopango aye kotikelo mwana oyo osombelaki lopango opesa ke mbongo atangisa mwana atangisi mwana te azwi mwana ye kozongisela bino bozwi bobali mwana wana après aye na sauté et puis mikolo nango abota pe déjà elle a fait une autre vie elle a sa vie à elle a déjà un enfant maman ne wana ezaka na botaki te na perdre vie na elle a déjà ses occupations mais lokola soki atali kuna bapesi ta bibona ke na bilanga attend que baparent bojuge mpena atake baparent yo mama na pasi na nga na bi te pasi eleki nga bandeko bon anakende kaka kosaki ndumba na bina memi ana alati ete anakende na bi lobi so avi conséquence nga na ye kolia na olela te tana kende kotika mwana bino ye kutu mwana azwaki ata na lopango avoyagea babotisi ye mwana bazwi lesu mwana en charge to konte basi boni badansesi boni baotenga na bana bandako na bango oyo baprésident babotisa oyo baprésident babotisa fifi busa ana mwana ya nani ya président Mimi Chivundu ana mwana ya président na bana tanga na badansesi bana bana Koko Maria ana mwana ya président Moni yoboye Moni yoboye Misuku na tanga te baba masana ngai simba te Nana petit na ngai na tanga komo na ete ya métis leader amboko abotisa ya mwana panda pana So na tenka komoni ba yemo place aza kam ya mami ke na sambusa ete ana mwana président apesa ke loko te 0 makuta mais papa na renya kabia na mbongo apesa ka eloko te 0 makuta Oni ba no fele combien o batika bango ya njoka na sona bata nga na Kasai na ite so njo bosa na nkena na ye mama mwana tsuka wana na ndenga eko kena mne akoma okepoto akoma boya akoma ya libala abina ta ba 5 ans za ba gender na yasa makamna ye na ndenga bakoma libala baboti mwana ba pesi lopangu bakipela ke mwana ye mukaki abandonner mwana makamunyo sona to bien kabisa parmi biloko eboma peut-être pe foyer ya papa chéri na basi na ye bazalaka mama bana na ye je sais pas pona mwana suka Est-ce que papa chéri te Nanenga bien mwana suka ya so pe to vive libala ezaka pe libala ya laika libala musala Oso bébé to tanga pe makambo pe za mais na sina respect to tanga te parce que c'est un grand temps normal Est-ce que ça rappelle libala ba chepe na banda kuta ah oui ezaki pe bongo Sokolo bakeno to bakeno mutadingisa omwenda kwa papa chéri za sanda sanda lina basala ina nina papa chéri ndako moko baova na bonda yete c'est ça on a penanga na yebi sanda basala ina ne pena plein papa chéri azwaka pena conseiller ko ba muzoba na yende babwaka ka yezaki na okake ye na zemi ndenge yaki so zaki pe mobile madame ndaki imposer halongo la zemi comment il a accepté l'enfant est-ce que tant que banob mana azaki kana papa chéri peut-être azaka pe makamna ye mais il a accepté l'enfant asombeli ona lopango teki sikoyo ba mama ba papa ta bino ba récompense qui était to compter ce que basi nyonso badanse so nyonso batika na bana baso loto ba ebele tozala batu zoba bakangeleni mwana na bota na senta bakangeleni c'est les abus il faut oser na ba preuve bakangeleni tini est-ce que tant ayaka kobina abimaka na eka ya obima na après 5 ans to compter siko de 15 ans mwana ya 15 ans so abini 5 ans koksi combien 20 ans siko bakangeleni est-ce que abandonna mwana
awanga na mwana alongola ezemi bakangele nini te okanga ngo ebebi nango Siko, voilà, tu as un verre à faire à crocheter. so bakanga papa chef wa boto ata mazwa biloko bapesa anya Basa nini? bapesa anya star po anya ya vierge soki babandika bongo totanga baprésident tuwa basabiza na bani te so babi eza abu ye kuta botisi ye andimi mwana totala oyo siko balongoli bazemi na bao bakufa alors eza likambo kotraité à l'amiable. Si. Il y a un enfant eloko esanga mpasi na makambo nyonso il y a un enfant au milieu de ça na scandale mutu moko te ayebaka elongi ya mwana wana te batie mwana na miletire ezosala yo nini eza kistar pertu oexpose mwana yo oexpose mwana oteki mwana epa banguna po ani bato mosusu balingaka jibe te bato obomaka mwana wana soki jibe andimaki mwana na yo soki jibe azwa mwana wana parce que il aime cet enfant là au moins yaya soki bazomokola mwana wana na mama na jibe parce que jibe aime cet enfant pas kokali mpe koboya eloko mo ezoprouve te yayo amotema mabe mpo nosali mwana noboye po otie mwana na yo wapi est-ce que yo bota mwana wana mpenza no bravo nde batie mwana na miniature banyonso baki minute oyebete na yo oyebe internet te conséquence ekorige omoni kaka mwana nyonso bete ato baloba balingana bango mpe bongo monde bino obomaka bana yo moto osala perte yo moto ominga mwana na 9 mois leoso mwana na likani yo moto osala perte po preuve bakolongola preuve ekosani ofundani ozoba est-ce que okalkulaki makambo oyo nyonso ntango oleka na internet olobaka papa mwana yo okalkulaki mwana na yo te eya pado opesinga nzoto malili na batela bana pado naoteka matembe likolo mwana pado nzambe nzoka futi mwana onini po nzambe nanga mwana oya koexpose mwana ne boye Voilà, ils ont passé. Tu sais, Roger Mel aussi qui est battu nyonso oyo bazaka pembeni na papa chéri pour attendre penser ya koluka kosilisa likambo à l'amiable parce qu'ils ont ça la penza. Ya baboyi mwana te papa chéri a un problème mais c'est elle qui a un problème avec le père de son enfant. Parce que asa muto atonda ate. On se comprend. Yé muto a un problème. Est-ce que baboka mwana te oyo muto yeko bokela bango mwana bazui mwana basombela le pango kena ba quoi pas supporta ko ba pesa kombo. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ça mwana ne bongo? Nakukama kama mwana te na mwana mte mabe mwana. Njoka lingaka bana te ayebi moya mwa mobali mama na ngai mwana ntuka nini. Mwana nini osa mwana boye. Mwana mobali. Yaya. Oba tina linga su anayemba te. Pona longole na internet. Na linga kuti ba chena minati. Na linga yaya internet biso moko eza na makambo bekane to saba émission ko lota bandoto mabe. Ozo mwana no ya mukenza be mwana na bénédiction na lobe okoma so ministre so kinani bazo moko lena ba condition bien. Lobe okende poto e komi ko tinde lo mama ba 500 yaya. Tobi kakasi ba ni. Ngale na fandi biloko na nge biliti pasi yo na zo bunda na kotenda kotika mbongo na lambe poka ba bisa mwana. Jonathan bangwana babuna balandanga mwana ya mwana ntuka mwana mama etane mabedi nzambe na pesi mbote sikozali mama balinga bana te basali njoka za mwana mobali mwana ntuka zokosa yo baluba balinga bongo te ayo kosala terre ala basé des VS tandali na mtalo okoso makasi akoso makasi yango moni nzamba fundi bango na lunette na yo kaka okondi ba lunette fundi bango tande ba lunette fundi pomo na nzamba zala comment de lunette fundi bango ya osa émission bango bale ba bani na chambre lunette fundi pomo na ke nzamba za nzamba ola tselo ko sama ba fundi ba batindi na so elinga kuma matata mona ba ebanino ndeli relation ninga na yo sika na potane na kena so ba beta nga mabanga ku metali yo mwana nga vanda ku mwana nga yaya otie mwana na danger sambela makasi kota ba prière ba c'est de bien c'est amuke na place otie mwana
Voilà, Ya merci. koretina pe ombote na Voilà, voilà. ils appellent pas à Londres, balinga mingi manique. Il y a Gisèle et Tati, maman Versace balinga mingi. Ya Gisèle Tati na peso bambote belé, Simon Kamba les boss, les millionnaires. Simon Kamba. Peso bambote belé siko fandi. Na pesi bato nyonso bambote ngobila kipula ngobila na otindelo nini. Bato bazolinga ba aider ngai. Po bilo na ngebima. Donc na pesi bango nyonso merci beaucoup. Donc il y a conseil na pesa yo hein. Partagez. C'est pas un jeu. Ouais. Tu joues avec la vie de ton enfant. Ah oui. C'est pas un jeu. Ça c'est pas un jeu. Oh eza mabina ya podium te. Mwana ana kati wa. Tatanga olela mutazala ye moko. Wanda to bafandela to na émission ba oyaki. Bakosa. Bakosi yo makasi bakosi yo boma moto yo boma. Boma yango limwa boma. Vomina que no singa mo ba benga nga. Ke ba tya mwana na minute na olinga. Mwana ba boko na place nsusu. Ya. Wana mama na jibe zo sambisa mwana. Soko aza mama. Oyebi motema ya moto. Mwana no alala na ipa na bango. Mwana ozo kinza bena nga otya mwana wapi eh. Courage, maniqué, courage. Il va dire qu'il va Olingaka mingi babio maman Londres. Big Lady soirée, parce que Big Lady soirée à sorti à Londres, wana Big Lady soirée. Il y a les 4 man qui battent au de la paix, parce que la rappelle bien, ça la mambe qui te coloque là Clarisse Collet, la baronne, Omanacha Kolumbila, Gisèle Zinga, je te salue, Chantal Bossou. Pour la femme forte, il y a Londres, ou dans la soirée na bango, la soirée à Bosso la à Londres, la soirée à Somme, on a écossaise, ça peut battre Nyos au Balingaka, battu battre soirée, Bozala, on a fait ça. Maniqué moi message na beaucoup bataille à le message est ça quand maman, papa, vérité en ah oui. Il y a un enfant au milieu de tout ça. Conseil non fait ça yaya. Avec les bossos et au matizat au bamatoji ba mémoire de apôtre. Président JB wana papa chéri. Il a fait photo. C'est oui, bien sûr, Akinda. Akinda photo na bisi. Bango na oh mususu nani. Kwa zara Akinda photo na bisi. Bakenda Canada mo. Akinda voyage na bisi. Parce moi nazali parce que et que ça bon pour danser pour ça le orchestre patron nous l'orchestre et ça problème te yé azaneti bango te yé babota mwana pa patron anima mwana malgré danser azaka bordel patron sombela le pangu patron qui paka mwana azwa mwana kena ko sundolela patron azwi mwana ya amote ya mabe siko bota bino bato bofinga bo analyser nyonso wana bo compter siko ba danseuse oyo bato ba oganga tilo baza envie baka na mbongo bakina papa sundoli bango bana balinga kokoka lisoti alende la bimaka na bana mibale awa baleli apesa le côté tile le cœur dur bolanda ya wana te poani mwana na ya alila et déjà va bomber ça. Merci n'a pas bonné de ça va là. Ils sont là comme ça. Oh. Soto tangi kaka bato ba bandona bana. Te nabi alenge la bima na bana mibale ya président moko awa. Mwana wana lela tile ba pesa eloko. Histoire ici la raté. C'est mais il va soulier mwana. Mwana otanga Nicolas bien. Akina na voiture. Azonga na voiture. Français. Moi Dubaï ya okenge. Ya bomba na te. Ils sont une biga jiba mais poto. Soba menye poto si. Soba menye poto siko iko arrange. Kuna poto olela te. Olanda te. Donc selon leur propos, mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer tokoloba rien. Torozon sa réponse T.